Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Bandeko ngai mama Deli na isu kosala video oyo nazo tiela bino pona kolakisa bino makambo oyo ezoleka na mokili oyo pona kosenga situ bana Nzambe to comprendre makambo oyo ezoya to lala te to lala pongi te to telema po ba période oyo tozolekisa oyo soki to rate yango esili pona biso. Période oyo tozokenda yango soki to rate na makambo oyo esili pona biso. Sikoyo po to rate makambo te ezosenga na biso prière. Ezosenga na biso prière bandeko. Ba photo mibale oyo natieli bino awa na miniature oyo. Moko wana aza mosali na Nzambe, boto benge aza mosali na Nzambe munene nde tolobaka biso bato ya mokili. Aza mosali na Nzambe munene. Pourquoi mosali na Nzambe munene? Po aza na ba membre ebele na église na ye. Aza na ba membre ebele, aza parmi ba pasteur oyo toyebi ya minene. Ye wana photo na ye yango oyo o natieli ye. Kombo na ye Wilfred, je crois. Comme ni Wilfred soki nani wana je crois. Donc aza pasteur ya Côte d'Ivoire. Aza pasteur na Côte d'Ivoire kuna. Aza pasteur na Côte d'Ivoire. Mais akoma international nde nazolanda ye moko. Na yebi ye une fois batinda nga video na ye moko. Azoteya si Bible Afrique na kati ya Bible. Titre ya video wana ezalaki chrétien. Titre ya video wana batinda nga ezalaki chrétien. Chrétien c'est bon, je crois ezaki bongo. Chrétien c'est bon, mais africain d'abord. Mais africain d'abord. Ozomona titre ya video na wana ezalaki après peblo moka bongo. Donc nazana nga chrétien bien, mais africain d'abord. Donc nazana no africain. Ozomona. Donc titre ya video na ezaki ndengwana. En tout cas lobaki makamoko ya bien wana. Alobaki kama mbonga mama Deli na lobaka. Ozomona donc nga mama Deli so ekomi muto ozolobela Afrique na ndenga bien. Nga na otoza nzela moko. Nga na oto anzela moko za moninga na nga. So ozolobela Afrique na ndenge o tozomona Afrique na kati ya Bible. Yebake nga na sepeli na o. Makambo na o mususu wana nga etalinga te. Etalinga te. Déjà kaka leo comme kolobela Afrique ya bien. Na ndenga bien Afrique na kati ya Bible. Yebake nga déjà na bandi kobetela o maboko. Na bandi kobetela o maboko. Peu importe makambo nini oyo salaka o nini wana etali yo na Nzambe na yo. Mais soki kaka mwa likamuke pona yebike na nzela kaka ya mutu wana o alobi kake boyebike Afrique eza na Bible. Boyebike Bible eza ya biso ba africain. Bible o makambo balobeli eza ba africain. Déjà so mutu olobi bonga pona na muna yango eza déjà belé. Eza déjà belé pona ngai. Ozomona. Donc nde na landaka video na wana lobama moko o esepeli sekinga na journée wana noka ke sengo soko yoka mutu moko boye atelemi ata pasteur moko azolobela se Afrique na ndengo to yebeli o nga mama Deli na yebeli Afrique na Bible. En tout cas na yoka ke sengo wana journée mobimbe sengo poka na landaki eloko moko bongo. Ozomona. Nde mombali o apesaka nga esengo na journée wana nokaki esengo na video oye asalaka bandeko na ngai nde yango nazo kolobake bandeko natieli bino video na ye wana aza na nayebite so gauche to droite na ngai je crois na loboko ezani na gauche na nga oyo aza mopanzi wana toyebi biso nyonso aza président Ibrahim Traoré oyo na moment oyo l'homme de moi oyo toza na ye eza ye wana ozomona eza ye wana Ibrahim Traoré aza président ya Burkina Faso ye wana na tebino photo na ye pembeni nga mikolo butu moika Nzambe batela Traoré batela Ibrahim Traoré batela na ebite pourquoi na ebite pona nini nga mama Deli mfuna sambela aka makasi bongo ata nazolamba Nzambe batela président o ata nazosukola Nzambe batela président o na yebite likamni nga na ye na yebite likamni nga na bandeko na nga na yebite
ozomona yango no moninga mama Deline lokola makambo nga na santaka makambo nga na monaka na partageaka yango na bandeko nyonso bolandanga na Deline télévision yo nazo partager makambo o na bino pona yebi ke leri nga nazo sambela yo zo sambela ye azo sambela pona mutu wana nzambe wana kotika ete nzamba na kozala na mutu wana epi ndenge biso totelemi nga personnellement nazobisa bino nzambe azomona nga nanu nzambe arevele nga likambo te mpona président Ibrahim Traoré oyo ya nino nanu nzambe arevele nga likambo mpona ete makambo nzambe arevelaki nga ezalaki ya Poutine oyo nayebisa bino Poutine nzambe alobi ke Poutine bakokoka kolonga ete mpo azalaka mpe na bango kuna na explikaki bino bandeko na nga mais le na komona sommet na bango sommet ya Poutine o esalamaki na président africain na komona lolenge président o alobaki na sepelaki na makasi na sepelaki na nde président na lobi nde na komona pe bato président na lobi boye aza na risque bakoboma ye bakozongisa boye non nga ne kotala nga bitete bato boye base belete le moko déjà bandi kotelema boye soki babomi e kaka bandeko nanga balalisi pe bato mosusu bakokai kotelema nasi bo comprendre mambo na nga na loba soki kaka babomi président oyo yebaki balalisi mbamo bato mosusu o balingaki kotelema balalisi bango yango na o déjà telemi liboso biso ba mosusu to soutenir ye nga na yo ndeko o zolandanga a toza na bibundeli te bibundeli na biso eza mabondeli na biso o biso toko soutenir président Traoré oyo président Traoré oyo biso toko soutenir ye na mabondeli na ngai na yo bandeko na nga makambo ezoleka na mokili na Afrique eza mabondeli na nga na tozaka fiele tozosambela mabondeli na nga na mutu ezosala o tobondelaka mpona Afrique tobondelaka mpona Congo mabondeli na biso mutu ezoganga yango ekomi kotelemisa baprésident lokwa Traoré o aza na 35 ans atelemi yango nayebisa bino bana ba 30 baza bana te ba papa tala na 35 ans nayebisa bino Mobutu azwaka président na âge nini akomaki président na âge nini lelo o bana 30 ans bazokoka osala lelo te nayebi te pourquoi bana mwana 30 ans aza nango funa vivre mais ye a président 35 ans comme déjà président bona 30 azaki nani ozomona donc ito soutenir ye na mabondeli bandeko na bondeli bino avant na loba makambo susu plus pona makambo oyo na olobela nazotiela bino video oyo ya nde na expliquer bino to yoka prophétie oyo ye apesi prophétie oyo nani pasteur oyo nani kuna lobi comme ne pasteur fo ya Wilfred je crois Wilfred na bosani bakombo moka bon kombo na ye oyo apesi na landa video na ye wana oyo alobaka makambo ya Afrique wana l'air asisa comme kopesa bato ba prophétie papa apesa ba prophétie ozomona ti pe akoma pe na bato ebele boye seke ba prophétie na ye pe aloba pe ekokisamaka je crois ekokisamaka ozomona source ya ba prophétie na ye nayebi na nga te mais eloko nga nayebi ke aza na ba membre ebele nzamba lakisa nga ye te ke aza ya faux nzamba lakisa nga ye te ke aza ya vrai mais nayebi ke parmi ba faux ba vrai pe bazalaka to loba te ke bato nyonso baza kotomba malikolo baza ya faux te bamsu pe bazana nzamba batelaka bango bakoka kokotisa bango na misala mabe te baza na bango mais ye nayebi na nga vi na ye te nayebi te nayoka pe lisolo mpo na ye te nayebi vi na ye te aza ya Côte d'Ivoire nga eloko intéressé nga le na fongoli ka telefone na nga na kati ya YouTube mbala mona moni video oyo eza kutu te mutu atindeli nga bandeko eza te ke mutu atindeli nga nde bato batinda nga ba video oyo eza te ekoma nga kazo na fongoli ka YouTube eloko liboso na okutaka makambo ezoleka na Afrique eloko liboso na okuta yango bandeko pandake bato mingi bino ba obo olandanga bozaka kota na francophonie kuna makamni ezoleka na francophonie na Congo kuna makamni ezoleka kuna ezoleka botalaka nde bato bazobalula luketu kuna bato bazobinaka kuna ko comparer nani ayembi bien nani ayembi mabe nani a jouer kitoko médaille bongo makambo ezoleka kuna na Afrique
makambo ezoleka na Afrika ofuto talaka futo yebaka évolution nango ezokende ni poto kota mabondeli mpona bato wana nga so na oyebisa bino nanu natali te misu na nga etala ta eloko moko oyo ezoleka na francophonie kuna no natali yango te no mwa ntango wana nga na kotala bato bazobina kuna bato bazosalaka baje wana bandeko na nga bible nakuta kotangela bino miko eleki miko eleki natangela bino Jérémie 33 natangela bino Jérémie 33 boyokaki babike na mboka wana bakobina lisusu biso tokobina tokosala baje le royaume Congo ekozala restauré bandeko na nga nazoko assurer bino tokosepela tant royaume Congo ekozala restauré tokobina tokosala baje tokosala ba spectacle ya ndenge na ndenge o tozokosepela tozosepelisa nzambe na biso tozosepelisa mpe nzoto na biso mabina yango ekozala mabina salite te o bazobina ana na francophonie baje wana ekozala baje kitoko tokosepela na baje wana bandeko na ngai tosala yango mais pour le moment le bato bazokufa na este na Kinshasa kuna bato baosala ko francophonie eza ambiance bandeko na nga pays oyo bato bazokufa bazokata bato génocide ezosalamaka mais pays wana pe o francophonie ezali mpona kosepela esengo na bino eza nini mama na ona papa na okuna balali bakufi yo yebi yango mais oke na okokota concert oke na okosepela na francophonie vraiment okokango mais na Congo bato bakokango o bakufa na este kuna ese baza lokwa babota biso te do biso tosepela na biso tozala lese mpo ndeko na nga moko te akufi na este kuna o wane puta baza bandeko na biso baza bacongolais problème te mabe eza te francophonie ekosila nango ekosila problème tala après le tokosisa kosepela kobina na francophonie après tokotala makambo ese jeko eza bongo jeko eza ndenge wana mpo lelo oyo eza na bato mingi soki afandika na televizio yango eza elenge nga nalinga football nalingaka baje wana bajose olympique lere ezalaka nasepelaka nango nalingaka kotala baje nalingaka yango batenisi babiloko wana nalingaka yango me na temps oyo pepe nange ezokufa na temps oyo mboka nange ezokende bulaga na siti lelo non tozwi yango te na prophétie ezalaki mboka Congo ata un quart nango non bakutu un quart ebele bongo ata 1 mètre carré nango ekokende na bapaya te eza na prophétie mais lelo oto oyo moyoka kekei siko ezoloba ke na molimo bazwa yango te mpo bakoki kozwa yango te mais na mosungi bazwi yango mpo na ni distraction na biso tozokoka korécupérer yango te mpo ni toza toujours na badistraction ok toza na te toolobela makambo mosusu nazotiela bino prophétie oyo ndeko oyo pasteur apesi pasteur Wilfred apesi mpona président Ibrahim Traoré toyoka yango après nazozongela bino lisusu toloba su makambo mosusu oyo ezoleka kati na mokili oyo mpona président oyo donc natieli bino video yango avant na continuer avant na natiela bino video oyo nazokoyebisa bino ke bandeko na ngai ndenge tozoloba boye bafrançais balongoli basoutien aide nyonso oyo bapesaka na Burkina Faso balongoli aide nyonso oyo bapesaka na Burkina Faso bafrançais balongoli yango bapesaka bango pareil 882 millions d'euros mpona soki nini donc baede oyo bapesaka balongoli yango nyonso na Burkina Faso balongoli bafrançais bakati baede nyonso oyo bapesaka na Niger bakati yango baede nyonso bapesaka na Niger bafrançais bakati yango balongoli nyonso baede na bango bapesaka kuna na Niger mais kolongola balongoli baede na bango kuna tozomona ke CEDEAO oyo ba Union africaine wana ya bamikonzi baprésident africain wana ya l'ouest CEDEAO wana dele na bango oyo bapesaki ultimatum na Niger
ezalaki une semaine na bango si déjà euta ekokoka déjà une semaine na bango déjà ekokaki nde toyebi te sikoyo makambo nini oyo ekoleka nde lokola mpe ekokaki tomoni Nigeria do towana de pays to tolobi oyo nalobi Niger yango makambo ezoleka me Nigeria boyebi Nigeria kuna Nigeria nzoka nde courant oyo Niger basalelaka la majorité ya courant au Niger basalelaka euta na Nigeria de Nigeria oyo ezaka na Afrique ole bakotela Niger bango baza contre Niger pona nini bango kuna baza membre na CEDEAO yango wana bakati déjà courant o bango bapesaka Niger de Nigeria akati courant pandeko na ye africain akati po nini France eyebisaki bango bato ya CEDEAO bazwa ba mesure po basala effort po mokonzi wana oyo ya Burkina Faso azonga na kiti ya bokonzi yango CEDEAO wana oyo eza pe kaka baafricain bapesaki ultimatum na Niger ke basoda Niger wana bazongisa mokonzi wana na place lokola une semaine ekokaki bazongisa na place te nde na moma oyo Nigeria akati sikoyo courant oyo apesaka na Niger kuna ekatani bandeko nanga Niger azoproduit uranium oyo ezosala na courant ya France oyo France ezwaka oyo uranium wana yango esalaka ke courant epela na France 70% erutaka na nino na Niger donc po uranium wana yango ezosala bacharbon oyo basalelaka courant me ye moko kuna courant na ye erutaka na Nigeria bozomona makambo yango oyo ezoleka doki flou na flou to comprendre eloko te makambo pe basekele bandi kobima donc mokili pe yebaki te ke ok Niger kuna ba français bazwaka uranium 70% ya uranium na bango basalelaka courant basalelaka makambo ebele bapareil baminduki baarme biloko ebele oyo etravaka na France 70% nango mpe ezosala na courant ezowuta na Niger kuna lelo o mokili eyebi yango siko donc to neti na oloba ke donc Nigeria akati Niger courant na ye oyo ekendaka kuna ndamba courant asalelaka euta Niger akati yango pe France akati ba aide na ye nyonso oyo atindaka na Niger kuna akati yango so to compare ba aide oyo atinda na Niger na uranium oyo azwaka kuna ekokani kutu te eza kuta ta pembeni te kopusana te ozomona normalement lokola soki eza bongo bango bino eza pays wana moto elingi nango su mokonzi te nde nazoloba na bino boye bakutanaki na Niger bazalaki na stade na bango monene kuna bakutanaki wana bacelebre basoda na ndenge bazwi kiboku nde bazwi pouvoir bacelebre yango do balataki kutu ipare bateni ya badrapo basimbaki badrapo ya nino ya Russie tellement nina oloba ok ozomona badrapo basimbaki kuna ozomona eza ya Russie donc ndenge tozoloba boye donc France akati Burkina Faso ba aide wana nyonso apesaka ye akati yango pourquoi akati yango pona nini Burkina Faso balobi ke bakosoutenir nino Niger lokwa bino bobi bosoutenir ye France akati ba aide wana kuna na Burkina Faso akati pe baka aide na Niger donc na moment oyo France aza na kanda ya Burkina Faso na Niger akati bango yango sikoyo ndenge tozoloba boye bandeko na ngai nazotiela bino sikoyo yango bino mobo comprendre sikoyo ke gravité ya makambo esika ezaleli France abimisi bato na ye oyo bazalaki na Niger abimisi bango toyebi te pourquoi abimisi bango toyebi te makambo nini sikoyo oyo ekoleka na Niger toyebi te nzambe ka asunga yango tobondelaka mpona Niger makasi la ozobondelaka loba nzambe sunga pays wana Niger sunga yango vraiment po soki yango te soki nzambe te eza pasi
nde tomoni président Ibrahim Traoré ndenga signé na ye atelemi abandi koloba aza na 35 ans 34 ans ok na 35 ans ndenga zana mais atelemi alobi makambo oyo eningisi mukili nde bato batali balobi ke mwana oyo aye penza boy donc na moment oyo po ye na Mali pe elobi ekosipote nani Niger mais tala lokola président Ibrahim Traoré atelemi alobi donc na miso ya kibomoto toomona ke a déclaré combat moko na bato moko boye en tout cas nzambe azala na ye omoni yango eloko nga nasali video oyo na otiela bino prophétie oyo bapesi mpona ye na otiango kala mingi te awa donc bandeko na nga tosambela mpona président oyo azosepelisa motema na nga bokoki koimagine te azosepelisa motema na nga komona ye atelemi baza mingi te oyo bakoki oyo batelemi boye donc moto aliboso atelemaka na likambo andimaka risque lelo oyo président ebele batali boye mwana oyo atelemi boye alobi boye baoboma ye soki mabondeli na ngai na yo tobondeli nzambe accorde biso apermettre te baboma président Ibrahim Traoré ekosunga baprésident na mosusu bangaka balengaka bango mpe batelema baba ye babomi ye te bongo nga baobomanga nga pe na telema kuna pe oloba bango mpe batelemi babomi bango te ngai pe na telema na nga ozomona do yango wana soki ka babomi ye bakwesi ye esili mpo moto atelema mosusu aobanga yango biso totelema nazoloba nzambe na nga abatela mwana mobali oyo Ibrahim Traoré abatela ye bandeko na nga naosala live oyo nazolobela donc live oyo kutu nasi ekota liboso video nasali video oyo liboso live naosala après oyo matinga nalobela bato ke mokili oyo nzambe alingaka yango nayebisa bino mokili oyo nzambe alingaka yango epi nzambe biso mpe futa olinga mokili nazolobela ngo na video oyo na live naosala kaka naosala live avant video oyo ekota na le temps video oyo ezotélécharge mpo oyo eza video live wana ekozala live oyo nazosala sikoyo nasi ekota avant yango nazolobela ngo bandeko oyo bolanda video oyo eza lokwa si bolandaki live oyo nasali mpona explike bino ke nzambe alingaka mokili oyo biso mpe futa olinga mokili oyo bandeko na nga komitungisama te linga mokili oyo tozali linga mboka na yo Afrique nzamba loba na ngango nazoloba na live oyo nakosala bandeko na nga yango wana foto linga bato bazolinga Afrique bato bazotelema mpona koloba non esika non ezali mpona koloba oui esika oui ezali biso to soutenir bango na prière eza temps oyo nzamba lobi Afrique ezotelema il faut bato ezotelema spirituellement déjà Afrique eza déjà likolo eza déjà likolo mais ekokisama physiquement ezosenga pe bato moko batelema physiquement baloba yango tomoni président Traoré oyo aza lokola muta liboso ya ba président oyo atelemi alakisi aza panafricain atelemi et puis mbala liboso ba président basala ke Afrique ba pays Afrique ezala uni ne fils que 3 pays 4 pays oyo eza déjà uni tomoni Mali tomoni Niger tomoni Burkina Faso tomoni na pays oyo mosusu wana Corée wana donc ikomona déjà ba pays wana oyo bakomi déjà uni babito ko soutenir yo eza likambo ya liboso oyo ebandi kosala mabanda Afrique ebanda na temps oyo ozomona siko biso na prière na biso futo soutenir mpo ba pays mosusu eko rejoindre dango ezotala nano ba ope ba otala ndenga mabe toyoka prophétie oyo passer oyo apesi alobi na prophétie wana ke ba président ebele ya Afrique baza contre mwana wana balobi ye nanya telemi abimisi mutu boyeboy baza contre baosalele likita na ndenga mabe po baluka ko détruire alobi ndenga wana bandeko na nga omoni ba président nyonso wana biso le to bondela pona Ibrahim Traoré oyo ba président nyonso o bazo telema o bakozala contre ye nzamba kozala na bango nzamba kokutana na bango akutana na bango
pona temps o eza temps molimo santu temps ya kimbangu kimbangu akomi kosala ndenga mokete esprit ya kimbangu ekoti kati na Ibrahim Traoré kobanga bato te yango atemi abandi koloba po akomi aza na esprit ya kimbangu kati na ye na moment oyo tobondelaka esprit ya kimbangu elata baprésident na biso esprit ya kimbangu elata président Tshisekedi elata président Tshisekedi esprit ya kimbangu elata ye après ka francophonie oyo ezoleka bisengo oyo esprit ya kimbangu ekota kati na ye aloba non atelema aloba quelque chose ye aza capable nde namonaka ye nayebi te namonaka quelque chose pa président Tshisekedi wana oyo akoki kozala capable nango mais toyebi te aza akosala président Tshisekedi andeka namonelaka ye boye nga nzambe na aloba na ye loo te mpo na ye aloba na nga ka une fois aloba na nga ke Adeline ozoyoka ke Tshisekedi azolia mbongo ebele nga bia bo alobi na moment oyo su lelo susu azwi soki atangeli nga soki 2 millions na bosani nalobango na video moko atangeli nga monta moko azwi lisu mpo na bavoyage na ye abi bavoyage na ezolia mbongo ozoyoka ngo nga na bie na oyoka ngo abie lelo susu azwi su mbongo mpo na voyage na ye ozomona donc naye kokomprendre ke nzambe azalaki contre bavoyage na ye namona ndeti adimina quand même mpe kovoyage yango entre ta pepe na yo bazosouffrir mais bavoyage no ezoliaka mbongo nayebi te soki nayebi te so eliaka mbongo ebele bon mpona sécurité so mpe nde nayebi mambo te mais loko nzambe aloba na nga yango wana mpo na ye ozomona ke bavoyage na ezolia mbongo ozoyoka ngo nga bie nazoyoka ngo bilelo mpe azwi mbongo ayebisaka ngo mikolo euti oleka ozomona mais komona ye boye nga vraiment en tout cas bon tolobi ya biloko wana nsima nga ma namona kondire ke aza capable ya kotelema lokola Ibrahim Traoré atelemi alobi quelque chose ye pas capable mais na moment oyo soki na Congo na biso wana fo kozala mayele mpona kosala makambo boye foka molimo ya kimbangu ekota kati na obanga te otelema mpe molimo ya kimbangu lokola aza kati na yo le yo ozotema ozoloba ata bafiti baza tutotu mpo tutotu ya président biso Tshisekedi bafiti bazali tutotu na ye bazali ozomona donc nzambe ye moko ayebi yango makambo mosusu biso tokoki koforce ye te ke esala boye ezongisa boye mpo akosala makambo mosusu na ndenge ya pression eya komemela ye liwa ekoya komemela ye baproblème ebele etami koelekileki année passé baprofesie ebimaki ebele azokufa kokufa nde ezalaki monguna moto alingaki koboma ye mpo alobaki non na quelque chose oyo afaki aloba non alobi fa aloba oui selon mpona babénéfice na bango alobaki non yango esalamaki ndenge wana ozomona me mabondeli mpo tobondelaki biso toandeki kobondela nzambe soki akokufa eza volonté na yo me volonté ya monguna te ti akufa te ti lelo donc ezalaki volonté ya nzambe te yango nzambe azobatela ye ozomona do nzambe ye moko ayebi oyo nini ye azoluka kosala me na temps oyo tomoni président Ibrahim Traoré atelemi biso tosoutenir ye na mabondeli bandeko na bondeli bino noyebisa bino makambo ezouta na kati ya motema na nga eza te ko mpona basentiment makambo ezoleka na mokili oyo mpo soki eza mpona basentiment makambo oyo fai nalobela ata nini babenga nini mambo ezoleka na francophonie wana na Congo me nga na omona na moment oyo makambo eza important yango nayebaka évolution ezokende mpona yeba ndenge priere ezokende tala sikoyo soki nayokaki prophétie oyo te oyo naotiela bino sikoyo na ngai nayeba ndenge nini ke baprésident ebele mpe baza contre ye na ngai nayeba ndeni mpo ndeko oyo naotiela bino oyo nasi naotiela bino nkana esukisa oyo naotiela bino paster oyo alobi ke parmi kaka bato oyo baza na Traoré fiti aza pe wana nzamba mpuntulendo kuta na fiti wana aza pembeni na ye moni mabonde na biso basujet de prière tozozwa sikoyo mpona Traoré bandeko na nga bondela mpona Traoré tika kolela mpona yo moko bondela mpona Traoré oyo bondela mpona Niger nzambe wana kokanisa baproblème na yo nzambe wana kobundela yo nzambe alingi mokili oyo alingi mokili oyo mpe alingi Afrika alingi asala makambo moko boye mpona Afrika sikoyo mabondeli na nga na yo eza makasi ya nzambe mpona Afrika na biso ekokisama oyo ye alingi kokokisa tobina natangelaki bino nde nauti koloba natangelaki bino mikolo eleki na Jérémie 33 balobi ke na temps wana na pays wana onga na pays wana onga na ondenga na kosongisa bino kuna bokobina mabina bakoyoka bambunde kobeta kuna tokobina mabina kitoko ya bien tokobina le makambo ekobonga nango ozomona donc vraiment nzambe asunga biso
tozwa vraiment makambo au sérieux mpona kobondela mpona Afriki mpona makambo ezoleka na Afriki mpe toyebaka yango yango nga mama Deline so namoni likambo moko ya sika esalami na makambo oyo tozolobela nakobanda koannonce bino mpo toyeba tokomi na position ndeni ndeti na moma oyo nazo koannonce bino ke nde nayebisi bino ke France akati ba aide nyonso apesaka na Burkina Faso mpe akati ba aide nyonso oyo apesaka na Niger akati yango ozomona akati yango epi Nigeria akati pe courant na ye oyo apesaka Niger akati yango tozozela sikoyo décision ya CEDEAO bakoloba nini mpona makambo oyo ndenge ultimatum na bango bapesaki ye jusqu'à une semaine bazongisa président na France na kiti ya bokonzi lokwa Niger basali yango te basali yango te bazongisi président na kiti ya bokonzi te toyebi te CEDEAO akoloba nini nango osomona akoloba nini nango tozozela do toyebi te soki guerre mondiale ekobanda na Afriki toyebi te vraiment nzambe asunga soki nouvelle mosusu asike ye tokoya nango lisusu mpona koluka kobondela zomona donc nzambe azala na biso yango nazotiela bino prophétie wana boyoka yango oyo pasteur oyo apesi prophétie oyo boyoka yango merci vraiment natieli bino. Burkina, Dieu vous a donné un trésor. Dieu vous a donné un grand homme. C'est mon seul direct. Il est minuit et ceux qui me suivent savent que j'ai pas l'habitude de faire des directs. Si vous ne m'écoutez pas, vous aurez vos yeux pour pleurer. Écoutez-moi très bien. Si vous ne m'écoutez pas, vous aurez vos yeux pour pleurer. Partagez au maximum. Et je sais que dans les pays là, les autorités me suivent. C'est vous qui ne savez pas. Quand je suis arrivé au Togo, mon simple petit direct, c'est arrivé jusqu'à la présidence. Donc toi, faut négliger. Je sais que qui de droit au Burkina, l'autorité qui gère le Burkina actuellement verra cette vidéo-là avant demain 10h. Ça, je te dis. C'est un grand homme que Dieu a donné au Burkina. C'est un Sankara bis que Dieu a donné au Burkina Faso. Un homme avec une vision panafricaine. Une grande vision. Mais j'étais en train de rendre grâce à Dieu tout à l'heure et j'ai vu une scène. On en a marre que ce soit l'Africain qui soit le problème de l'Afrique. On en a marre que ce soit des bougnoules africains qui soient le problème de l'Afrique. Qu'un Africain se lève pour revendiquer la liberté de son peuple, il y a toujours un idiot quelque part dans l'ombre de cet Africain pour le tuer. Si vous ne priez pas pour cet homme, vous allez assister à un Sankara bis. Je répète, si vous ne priez pas pour cet homme, ce trésor que Dieu vous a donné, quand je regarde ce jeune président, mon cœur est dans la joie parce que c'est un grand homme. C'est un très grand homme. Si vous ne priez pas pour lui, vous allez assister à un Sankara bis. Écoutez bien ce que je vous dis à minuit 11 minutes. Celui qui veut après, il est libre de m'insulter. Celui qui veut après, il est libre de parler, mais j'aurais donné le message en son temps. J'aurais donné toute la pensée de Dieu sans rien cacher. Vous avez un homme que vous devez soutenir, peuple de la Haute-Volta, pays des hommes intègres. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, par cet homme, de grandes choses vont se produire. Mais laissez-moi vous dire une chose que vous ne savez pas. Beaucoup de présidents francophones, et c'est ce que j'ai eu le temps de voir dans le monde spirituel, beaucoup de présidents francophones ont commencé à se désolidariser de lui. Et des gens parlent de lui dans le secret déjà. J'ai vu ces choses dans mon esprit pendant que je rendais grâce pour le culte de ce soir.
Gardez cette vidéo, ne l'effacez pas. Elle sera sur ma page. Et ne priez pas. Restez en train de dire non, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Il va pas mourir, il va pas mourir. Restez là. On se comprend? Restez là. Si vous savez combien de fois j'admirais ce président. Un homme grand, avec un grand esprit. Mais le problème est 1000 fois hélas, c'est que le problème de l'Afrique, c'est bel et bien des Africains. Quittez des émotions. Quittez les histoires de dire on va essayer de faire plaisir à quelqu'un. Allez prier. Que chacun aille prier. Que chacun aille prier. Tu es musulman, va prier. Tu es chrétien, va prier. Dans le livre de Jonas, tout le monde dans le bateau où Jonas se trouvait, chacun a invoqué son Dieu. Donc, il faut faire ce que toi tu sais faire pour prier là. Il faut prier. Et l'église au Burkina, prier pour lui. On se comprend. Seuls les hommes et les femmes spirituels peuvent comprendre la portée de ce que j'annonce. Cet homme touche à des intérêts trop sacrés. Cet homme a un combat qui est trop lourd pour son âge. Et il n'a pas les alliés qui vont avec. Et les présidents africains, francophones, ont commencé à se désolidariser de lui. Ils ne le soutiennent pas dans son combat. Et il est seul, juste avec son groupe. Et même dans son groupe, il y a une faille. Et il y a quelqu'un dans son groupe qui sera utilisé contre lui. Si vous ne priez pas, vous aurez un Sankara bis entre les mains. Voici ce que moi je tenais à vous dire. Partagez la vidéo. Moi en tout cas, je prierai pour lui. Je jeûnerai même pour lui. Je vais faire un jeûne demain et je vais faire un jeûne après-demain pour ce président. Quand un message est véhiculé, est donné, on arrête de piailler et puis on s'en va prier. Que ce président vive, que ce président meure, ça ne va pas impacter mon ministère. Mon ministère continuera à évoluer parce que moi je prêche Jésus. Je ne prêche pas un président. Je n'ai que faire de votre président. Moi c'est le royaume des cieux qui m'intéresse. Mais quand on regarde quelqu'un qui a l'amour pour son pays, qui peut être une source de bénédiction pour un peuple, et que Dieu annonce des choses, on se met à genoux et puis on prie. On évite des commentaires désagréables. On évite des commentaires désobligeants. Que personne ne mette en commentaire si c'est la volonté de Dieu que cela arrive. Écoute-moi très bien. Il y a des choses que Dieu montre. Et quand on intercède, Dieu donne la victoire. Il y a des choses que Dieu donne. Mais il cherche des intercesseurs. Église au Burkina, levez-vous et priez. Vous avez un trésor entre les mains. Vous avez quelqu'un qui pense à vos intérêts entre les mains. Il est en train de mener une bataille, mais je répète, il est seul dans cette bataille. Si vous ne priez pas, vous allez assister à un Sankara bis. Que la paix et la grâce soient sur le corps de Christ au Burkina. Et que cette vision que cet homme-là a, que cette vision-là se réalise. Parce que nous tenons aussi à ce que les richesses africaines profitent aux Africains. C'est ça le désir profond de tout Africain. Que les richesses africaines profitent aux Africains. Que le pétrole africain profite aux Africains. Que nous aussi nous devenons comme Dubaï. Que nous aussi nous devenons comme les États-Unis. Parce qu'on a les matières premières pour ça. Et cet homme que Dieu vous a donné a la mentalité qui va avec ce que je suis en train de dire. Si vous ne priez pas pour lui, ils vont le faucher. Et ils vont le faucher très mal. Et vous aurez que vos yeux pour pleurer. Les puissants ont déjà résolu sa fin. Priez pour lui. Et que Dieu lui donne le discernement. Je prie que Dieu l'aide à discerner la main obscure à laquelle il fait confiance. Cette personne utilisée par le diable, ce Judas
à côté de lui, que Dieu lui donne la sagesse et le discernement pour qu'il puisse le dévoiler. Et que le complot contre lui soit voué à l'échec au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous aime très fort de l'amour de Christ. Je bénis Dieu pour la vie de tous mes fils et toutes mes filles au Burkina Faso. Que l'Éternel vous protège et que Dieu fasse grandir votre foi. Et que Dieu vous donne la victoire, peuple burkinabé, dans ce combat que vous êtes en train de mener. C'est le combat de toutes les nations francophones. Toutes les nations ont besoin d'une deuxième indépendance. Nous sommes conscients de cela. Que l'Éternel vous soutienne dans ce combat. Et que tous ceux qui sont ennemis de ce combat soient dévoilés au nom de Jésus et réduits à l'impuissance. Et que cet homme-là, que Dieu suscite des milliers, des dizaines de milliers comme lui dans ce même Burkina. Et que l'œuvre de l'ennemi contre sa vie soit vouée à l'échec. Je vous aime très fort et comprenez une chose, c'est que Dieu vous aime. Prenez soin de vous, on est ensemble et restons en union de prière. Moi, demain, je vais jeûner. Demain, c'est au Burkina que je dédie mon jeûne. Parce qu'aujourd'hui, je passe dans plusieurs capitales francophones pour faire des croisades, pour faire des évangélisations. Donc je me reconnais plus seulement qu'Ivoirien, je me reconnais dans le Togo. Aujourd'hui, Dieu peut me parler du Togo librement parce que je vais au Togo pour prêcher. Dieu peut me parler des autres pays parce que je bouge de nation en nation pour annoncer l'évangile. Bandeko nanga boyoki prophétie oyo, Pasteur Wilfred auti kopesa. En tout cas, bandeko nanga tobondela. Tobondela, ya lobi akota jeune pona président wana. En tout cas, nga pena na programme mabondeli moko boye na okota. Nzambe pa kosunga pe kaka na obondela pe pona ye vraiment makasi. Nzambe wana abatela ye, nzamba mpuntulendo abatela ye, a protéger contre nyonso ya mabe, anti poison ekota kati ne, anti babali, anti minduki ekota kati ne. So mutanga bete minduki ebaluka, minduki ene baluka, nzamba zana nguya kosala ngo ebaluka ebeta bango moko batu ba obani babeta e munduki. To bondela pona ye mabe moko te ekomela epa atelema kaka lolenga telemi. To bondela pona Niger, nzambe azana bango kimezala kuna taba pasi na moma o bakomi na problème courant banini, mais nzambe wana atika bango te a pouvoir na ba besoin na bango a pouvoir yangwana. Nzambe azana moko na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masia ezana moko na moko na sali video o bit nango ezali to bondela pona président Traoré lisusu po par rapport ya prophétie o bapesi to bondela pona ye pona prophétie oyo bolandi yango bien kimia na kombo na Yesu Masia ezana moko na moko. Amen.